Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Amour na zana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss na JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote ba papa ba mama bandeko mbote ba rando na ba randonette mbote bato balingaka rando naba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Honorine, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bon, Yvette Kalombo alobi yem tabeta di janvier. Yvette Kalombo alobi azana liste ya batu ya kobeta père tuta makofi. Yvette Kalombo alobi batu bele balobaka na kobeta babetaka te ye alobaka te me abeti. Alors Yvette Kalombo rando ezalaka kaka ya maloba ya ba image rando ezalaka ya makofi te me yo olobi yo olingi rando ya makofi yango opapoli janvier bambata ezalaki nango kutu makofi te. Alors bon napesi yo autorisation obeta makofi mais ezala mangungu te beta penza makofi yango ya solo po ngai nazomona soko beti janvier elingi koloba parce que oyebi janvier aza na bato te nsima na ye. Janvier aza na famille ya malonga te. Janvier ye moko azali ekunzi ya famille na bango. Elingi koloba te soki babeti moto na famille moto akoluka babenga janvier. Soki baza na besoin mbongo bakoluka janvier apia quelque chose. Donc elingi koloba te janvier soko beti ye mpo na nga obeti ye mpo aza na moto nsima na ye te aza mpe makasi te ya kobunda na benji na yo. Po boye bino mibale pe bien sûr janvier azali yaya na bino. Mais bon nakoki kotia tembe na malobano te po yo motu okobunda bitumba yango ya rando. Ngai na kovanda kaka na tala na yoka bu d'avance na poste déjà mabele na nga. Bon na poste mabele te mais nazobenga bato bazwa mabele po bakotia yo opapola bakende pesa moto ope olingi obunda na ye apapola soki bokutani. Alors soki olobi bamisusu balobaka bakobunda bakobeta bapetaka te wana olobi Gloire Olangi. Bon soki Gloire Olangi aza na liste na yo en tout cas Yvette Kalombo zongela rando kaka ya maloba internet bosana bitumba na Gloire Olangi. Gloire Olangi na ndimi te akotika obete mbata te non voire même akotika otombola même pas loboko na. Donc elingi koloba soki ozali face à face na Gloire Olangi ntango ozotune kaka likambo même otomboli loboko po obongisa suki na yo na ndimi te Gloire Olangi akotika loboko no ebouge. Mais lokola nga nazalaka kuna te soki olingi rando ya makofi ekontinue en tout cas wana etali yo. Nga toli napesi yo ezali malamu zongela rando kaka
ya maloba. Zongela rando kaka ya internet. D'avance, janvier yango kutu apopolaki yo vraiment te. Azo popola kaka Karine Mokonzi koleka batu nyonso ya mokili. Voire même mbala liboso tango kaka abandaki kopopola Karine Mokonzi na première fois, deuxième fois, ngamoko na solo na direct. Na kanisa soki bolandi video mususu eza kaka na site nanga oyo bokomona janvier azo promettre nga bien sûr nga na lobi na ye etalinga te soki babandi rando to babandi rando te mais janvier aprometaki nga te eza biloko moko ezoleka nango ye na Karine Mokonzi bakozala bien mais na comprendre te pourquoi janvier tilelo akontinuera kaka kopopola Karine Mokonzi mais apopoli Yvette Kalombo mingi te pe na ndenge moko ya pete mais soki ezalaki Karine Mokonzi mutu abetisi ye wana elinga kozala autrement parce que Karine Mokonzi modèle janvier azopopola Karine Mokonzi akoki kosala yango te mpona nini parce que ye soki babenge janvier Mokonzi ezali grâce ya Karine Mokonzi soki abandaki kozwa mbongo abokola mwasi na mwana na ye grâce ya Karine Mokonzi pendant 2 ans soki akomi kosalela WhatsApp kosolola na bato poto grâce ya Karine Mokonzi soki asentir 1 semaine 2 semaines 1 mois climatiseur pe amesani nango na nzoto ezopesa lisusu grippe te ezali grâce ya Karine Mokonzi. Alors soki alinga kopopola jamais alinga kopopola Karine Mokonzi niveau oyo voire même tango azalaki na Christelle Kabeya ayepa ya Karine Mokonzi atikala kopopola Christelle Kabeya modèle oyo apopoli Karine Mokonzi te kaka alobaka ke nabandaki koteka bango ezosuka bongo mais sikoyo janvier akomi na bacréation ebele mpona kopopola Karine Mokonzi wana nde soki Karine Mokonzi atindaki babeta ye to atindi yo obeta ye wana ezali autrement bien sûr nakoki koautorize yango te mpo rando ekendeki kaka na baimage mais Karine Mokonzi aza na droit ya kotouche janvier na nzoto parce que nzoto wana Karine Mokonzi abokoli yango pendant 2 ans amonisi yango makambo oyo eza difficile to ye moko janvier ntango mosusu alingaki kokoka kokoma na modèle wana te ndenge batikaki na Christelle Kabeya même lelo akangisi photo na bafifisiwa azoleka na baémission nyonso soki azoleka na baprogramme nyonso na basite nyonso aza na lupemba donc toujours grâce ya Karine Mokonzi donc Karine Mokonzi soki ye mutu atindi yo Yvette Kalombo obeta janvier wana ezali bien mais soki obeti ye mpona yo en tout cas wana osali mabe ebongaki otika okontinue rando kaka na baimage et puis ya mibale soki obeti ye vraiment mpo ndenge olobi lisusu mpona mama Charlotte en tout cas wana osali mabe ya bamabe koleka bamabe nyonso parce que mama Charlotte akoki autorize ke mutu abetele mutu mais bafingi ye donc mama Charlotte bisika azali soki janvier afingaki ye bayebisi ye en tout cas aregretaki esalaki ye pasi te ndenge ezosala bino mais aregretaki mpo mwana wana ya mobali oyo babokoli na Karine Mokonzi pourquoi akoluka elonga nzambe te azofinga Karine mais mama Charlotte amonaki pasi te pasi oyo akomona ezali ndenge yobeti
okomi violent obeti ye oyekomema lisumu ya pamba mpe olingi okontinue komema masumu na nkombo ya mama Charlotte. Soki olingi obengi ye olobi na ye mama betelanga maboko na beti janvier mpo na yo. Totala soki akobetela yo maboko to akoloba na yo nini. Mais soki olobi na Karine Mokonzi obeti janvier mpo na ye, Karine Mokonzi en tout cas akosengo merci. Même soki alingaki te obeta janvier, mais akoloba merci. De toutes les façons, Karine Mokonzi sakomeli yo na page na ye. Première leçon ekoki déjà okende la deuxième leçon te. Elingi koloba Karine Mokonzi aza mpe d'accord te obeta. Bien sûr, Karine Mokonzi mpe aza d'accord te ndenge janvier azofinga ye. Mais ayebi ke soki janvier azofinga nga boye ye moko moto azosambwa nga te moto azosambwa mpo nga nasala nyonso ya malamu mpo na ye. Ebongi atika bato mosusu bafinga nga Karine Mokonzi, mais ye janvier soki azofinga nga en tout cas azomifinga koleka soki na ye ya motu. Yvette Kalombo en tout cas ndeko na nga zonga na rando ya maloba. Bien sûr okokaka maloba te, mais makofi mpe okokoka te. Po soki tokei kote ya mutu ya mida la Taylor elengi oyo atonda tai oyo soki tomonani na ete oyo akoyoka sango. Bon, yo sikoyo mutu na ye journaliste na ye mura de la presse apopolio na ndenge moko wana vraiment popula moko ya kosakana te soki bazopopula bongo na litoi naza sir tempa fwe kofa. Mais nayebi te soki ye mpe aza na liste na yo. Mais soki aza na liste na yo toli na kopesa yo en tout cas zwa benji akoka kosala entraînement abetaka saki 2 heures du temps na tongo asalaka bapompage na midi na pokwa lisusu 2 heures du temps ya kobeta saki et puis entraînement 6 heures par jour. Parce que nayebi ekozala bitumba makasi bango baza ba janvier te voire même février ou bien été, printemps, automne, hiver. Bazali mura de la presse. Soki tolongwe wana olobi okutanaki na René Abiri. Soki olingai obetaye de so betaki bozalaki na concert héritier. En tout cas wana olobi pona koloba. Mais kakaka kosimba mandefu ya pamba ya René Abiri. En tout cas, la ndimite ekokendi lokola ya janvier. Yango wana Yvette Kalombo. Lokolo zwi succès sikoyo linga osuka ozonga na maloba. Po soki okei kaka na rando ya bitumba. En tout cas, okosuka. Po rando ya bitumba pokoka yango na Kongo wana fozala kaka chiwara. Ezo senga te fozala etingwe moto na ngengi loba na kati. Me rando ya boye ya bitumba na kati ya Kongo obunda na balabala na zamba na mai likolo ya nzete fozala kaka chiwara. Oya crea mokumbusu sauvage. Yango wana Yvette Kalombo yo salata mokumbusu sauvage te ozoluka rando. Voire même bato ba fiekola mokumbusu sauvage te wa mipesa kombo mokumbusu. Mais misusu soka loki rando bilokela tamba bomba maka. Eza vraiment somo pona kozwaye. Okomona maître akoma kotambula na 3 mètres mais azobanga kaka solar moko. Yango wana yo ndenge ozali wana toli na kopesa yo zonga kaka na rando oyo ya maloba.
lobana Karen Wakonzi apeso conseil ya malamu ata bon vidéo nanga kotindete atala posa atali aza abonné 3 fois awa ye moto liboso atalaka loba na ye kaka mbala moko maloba ya moto ototala meme otangi kombo te omoni ndenge nini alobi bien to mabe po oyo ekoyela yo en tout cas wana etali yo ata bakomisi yo ata babengi yo ata baseki yo po ozali métis problème eza te métis nyonso te akoki ozala le premier soki ozali métis ya le deuxième mabe ezali wapi yango wana calcule malamu mpona kosala rando deja na Gloire Olangi foise kombo na ye wana na René Abiri tia bapoint d'interrogation ata 10 mpona mura de la presse luka osomba deja basaki ya box benji abanda kotraîne surtout lokolo obimisi ye bato nyonso si baconfirme vraiment azalaka copain na yo bovivraka copain et copine donc elakisi akozwa makofi sikoyo double fois yango wana luka moyen asala entraînement lisusu même soki azali maître to sportif po kongo mobimba bato nyonso bazalaka basportif même ozano ceinture noire te okoki ozala kaka sportif po moto azali ceinture noire te akoki kobeta ceinture noire abuki ye mpe maboko abuki ye mpe lokolo yango wana omonaka meme biso awa na poto maître mpo ya kokale moto donc fo ya na maître mosusu mpo ayebi akoki kokende kosambo meme oza yo moko soki amoni kaka forme ya moto oyo azokanela ye moko alobi te bokende kotikanga nazokende kotuta ye me bokende kotika ye ata boyebisi ye non moto yango azalaka nde ye moko atezela bis tala atyapi voiture na wakoya ye moko okoki kokale ye non boya kaka yango wana kokosana liboma te Yvette Kalomo nga na tembe na telami libosono na yebi makambo etali bitumba oyo ya maboko oyo ya makofi nga moko na bunda koleka ba 500 bitumba ya balabala bon na bunda vraiment te na beta pe na kwesa bakao na sukisi awa botika malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'en dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss